Ce qui lelo na Abraham toza sous ensemble était, c'est parce que bah vision abiso étali sous direction mon côté. Étali sous direction mon côté. On a préféré to kabona lelo bien que to kabona mabe lobby. Parce qu'Abraham c'est un frère pour moi, il reste un frère donc à salanga ba bien belé na roya na TVT na loba soki ndenge ni to mabe pona ye non, c'est ma que na ninga na garder bondeko wana ninga na garder bondeko wana au lieu que lobby to bebani malam to kabona lelo na bondeko. Donc bah dire bah vision na biso état la sous direction mon côté, je préférais dans ça la chemin en plus de le départ na kendaki kotia et poids o yim ta sala ki orchestre na moi que non bon nga projet na nga izana no prêter na kena na tia mo na mai poids na kendaki na tia et poids na projet na ye ce qui peut simbaki to avancer souhait zala qui vraiment to avancer mais et puis ga esprit mo ya bandule na biso Congo ba Congo la zawana ataza na kilo ana kilo so lingo ke simbisa ya comme boule ah moto soka simbisi ngai tango ko maliboso kuna oluka na katela ye donc à préférer même kilo na ye moko que o simbisa tant so ke simbise pour comprendre le langage na bokaboni pona la te l'arte me boule de Jésus commandé ngwana ke moto yo moto boule te yo moko déjà komi boule yo moko te moni moto so benga na moto na ndako ka tango fandi moto bande kombola ndako la kisike bima ayebisi yo koloba te alobi no boye te mais yo vandi na salon moto bande kombola ndako ela kisike bima. Et donc moi bah geste moi miki comment qui na mutu mususu boita musu ba biro na ye manquer un respect surtout tala effacer les tableaux mutu mo boye a manquer un respect no matam suna misu na yepe aucune réaction atali ba mission wa je ki sika donc te ba mission côté ba mission te moi mission tem so manquer un respect na comprendre parce que ba mission ba moi ba linga monter mutu matela mais ce que mon biro mo boza na importance mon côté. Tant que je moi je respecte beaucoup les musiciens. Les musiciens sont à place mais yo bureau, to membre de sécurité. Où allez zalaté? Musiciens font la portière. Il y a président président Kiti. Ce que donc mutu moko boye a manqué au respect, ba blo retourna na sangi sa moi ba détail tout moi miki amonia ce to continuer to obé bana lobby. Vaut mieux to kabona lelo bien. Parce que ndenge lobi makambambongo nazolo bango tam sou mignon Abraham Rolanda émission oyo na yebisa mon frère santo à l'aise ngano to we la leadership te to we la mbongo te na yebisa ki na ba concert la tandengo lingi si fonga na la tandengo mona ba musicien je le faisais na ndeko la tandenge moko na ba musicien mignon Abraham la tindenge ne moko tant que leader na suka concert o ekotaki combien nazala okipango te mukolo moko te na tuna ekoti combien bosali nango dine ke wapi jamais. Mais na monito se comprendre kakate de na tia qui est vraiment na place na nga na miti na place pour na yeba que non c'est juste aide na karotia et poids na yaki to sala na ye orchestre comme epson nga yaki na tia na nga ye kaka poids par après na sala projet na nga mais na monito se comprendre te je les ai peut-être na maison mère ora papier elengi ya Congo Glody Asika la mignonne la mignonne très simbelenga bro très simbelenga bro kata. Amoureux de la bonne musique, mesdames et messieurs, vous qui aimez de la bonne musique, vous qui aimez Sam Kazadi, votre humble serviteur Sam Kazadi, le nécessaire. Donc les chroniqueurs standards, sans polémique, il va partout, il a la porte ouverte, le nécessaire. Je reçois aujourd'hui pour la toute première fois un artiste, l'ex-musicien de Papa Chéri Motopamba El Salvatore de la patrie à qui je salue, Métro. Oh, on a wenge PCBG à Longwa, Balongé na Bamba Kei. Alors, bon, Métro Azawapi. C'est pourquoi je les reçois aujourd'hui. Potobeta Masolo, il y a évolution à Yé. Et puis, Bakaboina Abraham. Cause, ils ont pour Nini, Bokoye Bango, na tranche Oyo. Papa Chéri, puis alobaki discours moko. Oh, alobaki a fondé mon thème. Alobaki Makamobele. Alors, Yépé en réaction Oyo à Kolobanakata tranche Oyo. J'ai dit un grand bonjour au patron Moïse Samnani, le patron du Fiesta, Métro Bar, Place Tozali Awa.
et Jérim Boumoto Pamba, sans oublier Alain Missambo et l'ange céleste. Choisis Matata, le maître de l'Orient, le maître qu'il faut vraiment faire une statuette. On a battu à Bandal, c'est les statuettes pour nous couper. Merci Choisis Matata et Ted Otendai Maboko Bango, sans oublier Junior Kalonji Oasis. J'ai dit un grand bonjour à Métro. Bonjour Sam Kazadi, le nécessaire. Métro Nayambi pour la toute première fois dans la tranche Oyo. Alors, Mbotino Nabato Balingaka Yo, la bonne musique quoi. Ouais, on a Pessimbote na le meilleur de tous les temps, donc on a Bégalom des passeports rouges. On a Pessimbote na Maman Joël Ben, femme sage, là où se repose le cœur de maître en couleur, Lumière à Kapa, Lumière à Nzambe. On a Pessimbote na Yancente Monangani Monabato. Donc en Angola, on a Monique Kennedy Pembele, donc la fan tout y a Métro effacer les tableaux, la ligne binoming quoi. Métro avant Oya Wenge BCBG, autant dans l'orchestre avant BCBG, na outi na chorale, na pesi bakisi tona banouari te ya paras Christo Molobeli Salamoni. Vous avez un frère en Christo, tu mon frère comme mon musique. Kolongwa na chorale, mbala moko grand libulu BCBG. Ah. Elo nini et pour ça yo okota et pas ya papa chéri Motopamba. El Salvatore de la patrie à Azal Ongamo Azalo Bakeno. Mon souhait le plus fou était de chanter à ses côtés. Donc Nalinga Nadaro Linga El Salvatore Mingi Azanaba tout nyon soy artiste quoi. Il danse bien, il chante bien, il s'habille bien. Il est beau donc il est pas tant makasi et puis nandoule quoi donc sans polémique tant on yoga génération moment on qui ndoule je préfère ya papa chéri vocal ni mandolinga à l'époque vocal gout benzate ba chant donc ba chant ebelé à peu de presque ba chant tout mais pour na plaisir ba fan na ça la bangota Jeannette Lisapo Ange, yoka histoire d'amour. Il y a grand saoudien, papa naïve, comme dans un contin d'un feu. À travers Mangongo, ya Jibin Piana, à Konzemba, pour caresser Batempaya, Molongani naye, Jeannette, Bombolé, Cyprès. Lisapo Ange, yo. Lisapo Ange, yoka histoire d'amour. Il y a grand saoudien, papa naïve, comme dans un contin d'un feu. À travers Mangongo, Abinadama, à Konzemba, pour caresser Batempaya, Molongani naye, Jeannette, Bombolé, Cyprès. En tout cas, na magasin na babloko, non papa chéri az artiste moko anolingate à l'époque, ba musicien ba imba likolo ko lekai abano tcha makal mais eza bongote na mona vraiment na wenge oyaye ba musicien ba imba likolo. Donc likolo ba yaka yamba bango yo pe oza ba nyanso na mais afongole la porte pe apeso chance ba tout ba ye ba yo. O ba nini pour papa chéri, s'il faut ko ba un mot pour na Jibin Piano. Ouais, merci à El Salvatore de la Patria, bien que je suis plus à ses côtés, mais na coin tozali, tout ça a toujours fierté naie. On a toujours ba mauvaise langue le ba nango toujours que alinga ba chanter à l'école. Na yoka ngopé côté il y avait un épisode de la forêt que oh ikuna soki des émis c'est à Otsa Obakal mais tout le monde a fait un épisode ba Serge Mabiala, ba bimugona nani Olivada. À Rutakuna bien qu'à côté à Watasiko donc on est encore mauvaise langue. El Salvatore de la Patria encadrement on a joué yango l'idole pas me rappelle Ligolo actuellement. Oui ba Dino Baleka Emeli alias Emeli alias soki mokili bililo Emeli alias c'est à côté de papa chéri Adoro Piqué ndenge moko na masa nanga satellite ya maison mère donc biso na biso batu ya langage moko elobomaka bana papa chéri vraiment esimbakate tout ça tant yo oyoka ngo parce que ça vraiment parmi bana papa chéri vraiment bimisi bato bamoni onga penge na iba opona papa chéri tant oyoka eloko ne sala ko ndenge et puis bazala na raison to bazala na tort selon yo
Ce qui est vrai, la plupart, il y a Bano Baouti na encadrement, il y a BCBG, Tamsous Bazo pour évoluer bien. Mais cela ne concerne pas Papa Chéri. Il y a un problème à Papa Chéri. Il a dit à quoi? Nga lelo temps dans la carrière solo nanga, nazo tala ba makambu tout wana. Raison pour laquelle nga na bangate parce que nga na frappé, ba tu vas comprendre que non. Langage wana eza nango na place te quoi. Tu sais, Papa Chéri aza charismatique. Papa Chéri charismatique, leader moko abimara pambate, asala ba émission pambate. Sikoyo. Tant que mission balongore pas El Salvatore de la patrie. Tant que bazo embrasser ba carrière solo na bango, bazo ka comportement na ba copier. A lala, a benda ben, a travailler te, a sala ba émission te. Allez siko po batba ba yo ndengeni. Po batba yo ndengeni. Papa Chéri n'a rien à voir sur ça. Ya ba mission oyo balongora nde ba copier comportement ya Papa Chéri. Il faut bien ben, il y a bourgeoisie. Oh, Papa Chéri a adopté Viana parce que c'est gagnant. Alors, bisotant to longo pour adopter moi si exemple aujourd'hui Alain Pela au Papa Chéri vraiment a payé sa confiance. Place Papa Chéri Azali au moins Alain Pela tout ça. Vraiment, mission le rôle à Alain Pela tangelanga mission moko ba fula na Congo oyo koleka Alain Pela. Hein, venanga chuaku na respect mingi pas n'importe quoi, c'est un grand. Mais à l'ongwa qui n'a moment où il fallait pas. Moment il fallait pas, moment où il a moment ni. Oh il faut que l'ongwa na, il faut que l'ongwa te. D'être na l'ongwa na BCBG na yembi disqueté. Et pourtant balle de match na dagi chanter on a yembi ko leka ba chanter tout. Donc moment ils ala na ngote. De temps où l'ongwa bunda kakande au sala makambo kanti au kende au sala. C'est pas que moment te, moment ezate. Moment ya longote za kageno tango ozwi voix ekufi nde olongwe wana nde moment ya olongwate pourtant olongwe na voix na yo na ba qualité no tout za nango donc ça toujours moment et là on est ça que métro longwa BCBG. Oh ça j'aime pas beaucoup en parler parce que na lobé lango déjà trop pour nanga za rola to reculer total ara liboso quoi. Alors, l'actualité tozali awa Papa Chéri Motopamba aote ko sala émission moko oyo eningisaki monde alobaki ba vérité nyonso concernant bana naye concernant ba ministère maouta maison mère entre autres je vois faire rigolage je vois héritier Watanabe alobaki clairement l'émission wana je pense que Olanda qui émission wana si réaction na yo par rapport ya émission oyo Papa Chéri asalaki je n'ai entendu rien de mal au Papa Chéri alobaki alobaki oeza ba vérité na sentiment na ye koloba ke mwana mutu azate na ndule eza vérité mwana mutu azate ba leader na biso na bazaka ba papa na biso te baza ba encadrer na biso ni même ba formateur na biso te parce que tant to yaka ba ndule tant to yaka ba orchestre ngo ba ça biso tester ba ça biso tester na tester on a soko zuité ba kati. Oh, ceux qui sont formateurs, ceux qui se disent formateurs, balingaki kozwaka n'importe qui ayewana bandi koyembi koyekusaye koyemba tout ça akomi koyemba bimisi na miso bato ah wana yem ta formé. Mais ils sont les encadrés. C'est dans ce sens-là Papa Chéri lobelaki. Et en terme mususu tozala ba collègue. N'évitez comment les gens trouvent ça mal Papa Chéri lobelaki non tozala ki bani tozala ki ba collègue. Mais on est tous des musiciens. Nous sommes des collègues. De même na Michael Jackson as un collègue nanga so kazali tango azalaki vivant. Auta o azo régner na monde so ki ndenge nini. On est tous des artistes et musiciens, à toi, ma collègue. C'est dans ce sens-là, vous comprenez? Comprendre en côté pourquoi. C'est simple. Donc, je n'ai rien vu de mal dans Marambutu, Papa Chéri Lobaki. Les lots qui ont héritier, tout na président Ferré. Ils ont sentiment naïe. Est-ce que biso photo pour les bateaux aux alana bamon? Ce qui le lobby non? Bon, Mikolo n'a pas trop mutu asam. Ils ont sentiment naïe. Donc moi je ne vois pas mal ceux qui soutenir héritier Watanabe, ceux qui soutenir Ferré. Ils ont sentiment naïe. Lobby sentiment naïe et Tinda à soutenir Métro, effacer les tableaux. Lobby sentiment naïe et Tinda à soutenir qui que ce soit. Ils ont sentiment naïe. De bando dirigé non te kozala na yete.
te zalanaï. Tu vois. Alors, pendant que Kendili sous moi musica, tango, au télé émission on frère non père Abraham les gars qui émission lobby non tout ça nous comparer par exemple on compare Abraham d'un héritier maison mère bah mis 12 albums biso to misaki 3 ou 2 albums bon comparer est-ce que au canisi que non pour comparer musiciens ils ont autant d'albums comparaison oh vraiment difficile faut comparer nous avons en anglais là mon frère est tapé à côté bon ce qu'il ne faut pas tout comparer il est Mignon Abraham nana héritier oui visibilité contaka mais na minute yo indeti Mignon Abraham rolobela makambo wana te peut-être nga moi j'ai fait 7 ans dans BCBG na yembe loroté mais voici nazo bunda na beta chananga ou mela tala nombre de vies nango na YouTube on comprend déjà il combat combativité là il commence à chercher ya ba Melise Miliki Nandoule faut ko bunda ce qui a aussi héritier bon c'est tout Robinho il n'a ni carrière Robinho Mundi boisali na maison mais na carrière Mignon Abraham asali na BCBG na yembi trop tu vois que argument ne wana eza solide donc ngana web sa frère na ngai bunda hein oza mobali bunda ko lukano ko luka ko diembela te soki ndenge nini donc bunda raison wana ke ba comparer na héritier te eza raison te a raison parce que Robinho P a aussi la succès. Robinho a tiré la chanter dans la maison mère. Mignon Abraham Tianzembo, code moral. Voilà, code moral, au salaba solo vocal. Donc tu n'as pas à comparer. Tu m'as comparer qui va comparer na héritier. Donc on a vraiment attaqué. Rumba oi kanga ki ya papa chéri Zadio oi ningi saki monde. Voilà. Vocal ne bisa na kati. Na kati ya Zadio, lelo boye et comment ça écoute vocal ango. Au poignard denga Zadio na loboko esimbaki Bible. Garçon hollandais ma vinga mira mopina suki na lipaso. Lukanzambo sala tubela gigi zulu nazo enseigner. Serge Luki dene wade. Tonton dito mene. Tonton Baba, tonton Claude. Nakatia Zadio. Si vous roulez la que ba comparer na hérité plutôt c'est moi. Fona la que non tam susunga na zo ki tante ba bimisa ngai yango na tam suna ro souffrir mais so nga kutu na olela te. Ya olela ne. Mais so abandonner l'avant boye. Et comme ngai, mon frère Mignon Abraham, il faut se battre. Papa Chiraloba, l'homme doit se battre, chemin de fer. Hein? Donc c'est un peu ça quoi. En tout cas, merci Métro. Donc réponse au le plaisir on a la haute cour suprême de Sam Kazadi, Élysée Madiam de Bruxelles, Magui Massanka, maman na Daniela P, na China Okito et Blondine qui là bientôt à Kinshasa, Blondine qui là P, restaurant à Kitoko et Fongoma P, na Obabengi, PDG Big Maboko Banco, Motema, Yarafine Tumba. P, na Obabengi Joseph Sako. Sans oublier l'homme très fort, BG Bilaou, très fort. Maître Adolphe, maître ya calme, ya silencieux, mais que la poche Muzindo, dollar na dollar. Alors, n'engez zalaka, qui n'ont par exemple envie, il y a ça orchestre depuis au long de la BCBG, il est longtemps où il y a la bilan, au moins qui n'ont osé dans les bons ou n'est parce que tu as métro. Métro. Akoki kozonga BCBG to métro azomona que non orchestre comme ça pas musicien comme ça album tout ça et ça charge et ça fardeau oui et ça charge kozonga BCBG wana la parler na biso kozonga ça problème té parce que na boma mototé kuna na s'accrocha na mototé les até papa chéri té mutaibsanga no yo ko ya kasuté et d'ailleurs ba flatter au bazar peme na papa chéri net ba salara que non moi incompréhension ezala entre ngana président nga et sala que non na bendaki film na bendanaki donc kozonga ezapé ma bête mais na vie il faut pas mingi ko rekilaka papa chéri là c'est lui qui n'avance pas recule dans les trous donc kozonga eza ma bête mais donc si tu entames chemin oyoyo il faut to kende nango tina suka parce que ba orchestre ngane na za boy orchestre moroté na okende ba boy ngai parce que na uti jeune grande école
on une grande école orchestre monte dans que débat boyanga mais na kendate parce que nous avons confiance en ma on via péter te na via orchestre mon côté na uta déjà dans orchestre monene oyo ba musicien ba orchestre wana tout ba envia ka blague te ba ko sa ote ba musicien ba orchestre wana tout aux alana ba envia rande BCBG tam so ba kenda kuna par défaut kaka par défaut de ba kenda kuna mais ba envia rande BCBG donc yango na mona no na uti déjà dans orchestre o ba musicien tout ba revaka na okende susu wapi malam na tracé chemin ndenge nazo tracer ngo boye pour nanga bilan positif parce que na otako lobangwa wa na betaki nzembo nanga umela bokota na YouTube bobeta métro effacer umela bo continuer à consommer yango botala pe nombre de vues par rapport à un artiste oyo tam susu babimisa te vraiment na satisfait na résultat et toujours qui pensa aide à ma capacité pour tout ça on a support comme CD tout ça pour écomer là-bas tout maintenant sur au studio on a préparé maxi single et talingaité na ozong ça penze mbona omela na kati parce que tout le monde azala d'accord na nzembona mais ce n'est pas tout le monde qui accède à YouTube raison pour laquelle ozong ça on a et talingaité moi il serait pas Ton amour dans mon cœur est insoluble. L'avanga nueza 1 + 1 = 2. Baluka bameka ko trouver formilango. Jakoko ba trouver eza formila nzambe. Oh, ndongo abeganga emena lelayo. Fa. Vocal Oyo, et c'est le plaisir na Ridi Ilumbe le tsunami, pena Kevin Ilumbe, sans oublier Obabengi Jimmy Chou Congo Tchèque et Tinka Moulamba en Belgique de moins, en Belgique de plus au Congo. Et le moins ça l'a passé. Abraham Azali chanteur Oyo, moment Yami Balé, parce que chanteur Alboso au papa Chira Pis album, Asala, plutôt As Missien, Asala album, ils allaient mettre Ficaré, mais moi telaka tika na chanson moko pe à mon guité ça vaut pas la peine atika mais Abraham Oyo papa chéri a fait sa chance na Wenge BCBG c'est l'album na yo solingi misenyo atanga na yemba na yemba du coup à Longwa Wenge BCBG a cassé l'orchestre tout le monde a métro à Longwa pe Wenge BCBG accueilli beaucoup na Abraham et ça question moro mais à double volet. Tant on t'a dit à côté Abraham, moi qui n'ai pas de chance. Pourquoi à Fonsa qui n'a monté à cet album, papa chéri a foulé les sous et puis tant ok, Abraham a qui Hollandi, Bobandi bien, du coup tout le monde met ton Abraham à chuter. Et le roni celle qui est beaucoup bana, puis na mignon Abraham. Premièrement, on a rectifié le roman. Que Abraham accueilli ngana landi et toke go sangalien. Moi j'ai quitté BCBG avant Mignon Abraham. De ngana kitaki simanango Abraham alongwe. Na rectifié non wana auto loba que non auto lela que non ba pesa bango ba chance te ba comparer ba on a ba héritier te ba chance ngwana ti. Ba pesa asa la disque. Donc ma chance il fallait que saisir l'opportunité et à ça la paix disque ce que bimaraté pourquoi là je ne sais pas mais après ma salle disque à ça la vraiment disque à ça là on a quatre mouvements n'andenga longwe à ça la disque et puis métro limbisanga la kato mena expliquer bateau n'engezalaka na musique ce qui me doit c'est l'album pour par exemple OMB la choisi Matata chanson nous la chanson autour de la question la mingi na répondre à té na tika répondre bino chanson et dépendra na musicien a aucun son paye $20,000 pour essayer l'autre chanson nengi bon na ba chanson mususu ba misa ba 25 ba 15 ba musicien au ba bandi peut-être tika 5 mois 7 mois 8 chanson à 4,000 3,000 des ratés alors ba grand chanson boyo kaka za mingi ba $25,000 ba $20,000 alors sonne ce qui dédicace à muto boa ki boye ils a $500 dédicace batenga combo so ba mieux na nuance ils a 1500 €1000 alors tant ma sur album par exemple ils ont 12 chansons au Zona Mbongo il y a monte o embeli chansons sans compter ba dédicace besoin idée il y a mbongo nezaka na musique parce que musique c'est important aux a députés ils a bien ba toizo yoka
ba député mingi ba vota bango parce que ba yoka bango ya trop. On explique non nenge musique ezalaka. Voilà, on a expliqué sur la aussi. Évangile selon yo quoi. On contredire évangile na yote. S'il faut na continuer na répondre à la question na yo. Ce qui lelo na Abraham toza sous ensemble était, c'est parce que ba vision na biso étali sous direction mon côté. Étali sous direction mon côté. On a préféré to kabona lelo bien que to kabona mabe lobby. Parce qu'Abraham c'est un frère pour moi, il reste un frère, donc à Salanga ba bien belé, na roya na TVT na loba soki ndenge ni to mabe po na ye non, c'est moi que na ninga na garder bondeko wana, ninga na garder bondeko wana, au lieu que lobby to bebani, voilà mto kabona lelo na bondeko. Donc ba dire ba vision na biso est à la sous direction mon côté, je préférais na sala chemin en plus dès le départ. Na kendaki kotia et poids o yimta sala ki orchestre na moi que non bon nga projet na nga izana no prêter na kena na tia moi na mai poids na kendaki na tia et poids na projet na ye ce qui peut simbaki to avancer souhait zala ki vraiment to avancer mais ebika ba esprit ngo ya bandule na biso Congo ba Congo la zawana ataza na kilo ana kilo so lingo ke simbisa ya comme boule ah moto soka simbisi ngai tango comme liboso kuna luka na katela ye donc a préférer même kilo na ye moko que o simbisa tant so ke simbise pour ça comprendre le langage na bokaboni pona la te l'art mais boule de Jésus commandé ngwana ke moto yo moto boule te yo moko déjà komi boule yo moko te moni moto muso benga na moto nanda ko tango fandi moto bande kombola ndako la kisike bima ayebisi yo koloba te alobi no boete mais yo vandi na salon mutu abandi okombola ndako elakisi ke bima et donc moi ba geste moka mike komaki na mutu mususu boeta mususu ba biro na ye manquer nga respect siko tala effacer les tableaux mutu moko boye a manquer nga respect na mata musu na miso na ye pe aucune réaction atali ba mission ne wa joki sika donc te ba mission kunte ba mission te moi mission kunte muso manquer nga respect na ko comprendre parce que ba mission ba moi ba linga monter mutu matela ye mais siko mona biro moko baza na importance mon côté tam souye mutu ya kawana boyo fungula portière ça la boye azala te mutu muso ko sala ngo. Moi je respecte beaucoup les musiciens. Musiciens sont azati mutu yemba na place na azate mais yo sang muso bureau to membre de sécurité ozalo zalate ministère ko fongola pe portière ya président na ye président kiti suko donc mutu moko boye a manqué au respect ba bloko tuana na sangisa moi ba détail to moi mike na monya ce to continuer to obeba na lobby vaut mieux to kabona lelo bien parce que ndenge lobby makamba mbongo nazolo bango tam sou mignon après mon Rolanda émission oyo na yebisa mon frère santo à l'aise ngano to la leadership te to la mbongo te nebsa ki na ba concert la tandengo lingi si fonga na la tandengo mona ba musicien je le faisais nando la tandenge moko na ba musicien mignon Abraham la tindenge ne moko tant que leader na suka concert o ekota ki combien nazala o kipango te mukolo moko te na tuna ekoti combien bo sali nango dinye ke wapi jamais mais na moni to se comprendre kaka te de na tia ki vraiment na place na nga na miti na place pour na yeba que non c'est juste aide na karotia et poids na yaki te to sala na ye orchestre comme epson nga yaki na tia na ngai kaka poids par après na sala projet na nga mais na mona to se comprendre te je les ai peut-être na maison mère Werason na Adolphe par exemple na idée wana te bango ba sala penza orchestre ensemble il paraît bazaki te yo moko yo tia muninga poids ngana kindaki mais na yebisa été que ndé na bwena tia oka poids simana okenanga mais je le disais tant que mukolo parce que na ba interview on est ensemble mais chacun a ses projets bien ça comprendre en temps soit vraiment comment on traiter nga 200 musiciens ablama fille moko ya journaliste a aussi l'émission a annoncé que non mais 3 appels na studio a préparé maxi single na e en première émission benga ah yo ta moi ça métro to ndenge nini ko annonce makambo ni wana te po maxi single na compte à 10e bataillon te on moni ba sekela on va bloquer on mike wana on attend mais Abraham c'est un frère attends sur le temps que président na chef d'orchestre était to sur le temps que ba master ako benga nga ah mais ndenge ni susubo so ka comprendre ki ngo bien te mais abengi journaliste nga so ina zana yo na linga penza te mutu muso comprendre salité za entre nga na yo siko tango yo obimisi déjà pas journaliste na o gazé na téléphone mutu ke ba comprendre déjà que notre en harmonie te
Donc moi blo mike wana na mona non bon to kabona bien lelo. Sinon au lait to kabona ma belle lobby. Donc on est en bon terme mais soka benga que non effacé. Yaka otela nga ba ker pour na makasi na ker. Naza pe makasi na vocal net vocal na niatela na mon pirate. Vocal. Bolingo na bomela nzoto komelisa ba vitamine o. Na bomela nzoto komelisa ba C4. Bolingo na bomela nzoto komelisa ba vitamine o. Dani baramoto melisiango poison. Yela wo pichuli pichai. Nazalaki nanga prudent na monaki le mal de loin. Buzoba na salaki oliena bata manga na affronter. Tala love comme yobo manga. Sephora bialuse jibiluengo ndongwa bega komyo sasanga eyala ile mame imaole odani Kennedy Mpembele mbara moto mawa bebe yaneo. En tout cas, vocal oh et ça le plaisir na Donanté la garçon du temple na grâce momba bango ça na métro pejiri mbu moto pamba étage suka ale misambu placé de lengelo bango basalaka et pas ya Moïse samnani poche muzindo sans oublier Nazir samnani tokomo chité na suka ya tranche na biso mais métro avant batu bayo ka ona nu lisusu. Est-ce que na wengi BCBG ou Tchabaker? Na BCBG sur une vingtaine, ils arrivent à 22 ou 23 chansons, dans 19 chansons. Kier? Backer. Dans ça, il y a 7 vocales. Rappelez les fanatiques tout balingara, au pe balingara, wenge BCBG. Vocal en donc, na imba na nzemba zulumbu, nzemba zulumbu ndanga comme na lida ngo mubimba. Mi monisa le vise. Nantango ya pokwa o mama Nantango basoso bakota kantango bachofa bapesa ka versema bandeke bazongi na zala bolingo ezongi te na nzembo ya nani lisusu na bosa na bavoka na ona na tia kuna donc tema na récupérer ngo te na yembi ngo ni na banzembo na nga na osala donc mais nzemba zulumbu na titre nango yebela na sala ba vocal vraiment c'est des fois, on a une émission. Le programme, il y a un mouvement qui est annoncé, il y a contacté, il y a un numéro. Puis 53, il y a Oli Mouché Nico Damboka qui je salue. Ouais, on a salué le mouvement, on a salué l'orchestre, on a concentré dans le studio, on a salué maxi single au titre d'Angoisa Etalingaïté. Donc, on a concentré, on a dédicace, on a yembe la bango, parce que non utilité quoi. Non utilité. Banzembo izanan soko lingi ba yembela yo au contacter na plus 243 81 460 45 53 plus 243 81 460 45 53 au benginga tokoche kitoko quoi. Donc c'est un peu ça. En tout cas merci beaucoup. Alors batuba yo kayo ba yo kono na voix pour yango makambo otekaka no diambate otekaka masangote osala na taxi te mais voix na onde etinda ki batu balinga yo batu bayo ka osko na voix na na sala le logo ya bablo na ngato na interpréter ça ne zulingi saka na soki lelo yo ke ye nanya ko bandela helanga tolona soki lelo yo gaze nanya ko bokolo fololo ya bolingo nanya ko bokolo helanga tolona nanya ko bokolo mama mwano yo tobota ke yo motema nanga memia fololanga hefana ye motema nanga sundoli ya fololanga ya bolingo hawa yo ke yo ojali nanu na motema ojali kaka nesiko ebetisaka ngo liwa eponi moto te la vie ezali libonza me tika kolela lelaka ngo talanga yo moto nalingaka yo na ye ngo na ye bolingo na pangusa yo mai na miso na ye ngo bolingo nanga ye bolingo nanga
bakoki koyebisa yo na bato ke bamonaki nga na moto ebongaki otunanga na pesa yeya nororo omikabi na mabanzoro okomi okondo nzoto pambapamba ngai mobali na yo eteni nanga obombeli nga likambo lizwi yo na motema sukelani nga bolingo talani akomi okende botunani na yere tina nini akangi bisaka araba yaya motindo kani bakofandaka na moninga ayeyeye na fandane mobeko kani na simba ebatela bolingo wowo na simbango yeye wana yeye joli yeye bibi amazone Maria Rosa mama Nela mama Vivi mama Norfe okotungisaka moto lokola ngai na pesaka nyonso bapesaka yoyo moto pamba na pokwa pembenya bolingo nanga nalamuki na réalité ya ndoto nanga le plus vieux lelo matoi nange yoki meilleure mélodie de la terre le son de ta voix eleki mongongo ya Céline Dion Coralia vas-tu quand kutu ekoki kotelema te Chantal Wemba barival na yo fragile lokola maki ba déclaré yo garba bosani ke yo jali solide lokola boule de pétanque être plus douce heureuse de la planète viens me câliner na commentaire sexo lokola na la whisky Deus Maya Chantal et tapenga na système zalana zanango pour toi eleki oyabana ichupi sous-alimente depuis des années amour mon secret. Vocal Oyo et sali plaisir na papa chéri Jimé Piana Motopamba leader ya Pembe pe na fanatique tout ya Wenge BCBG donc place Oyo métro vraiment à Outa pe na David Lotete millionnaire congolais au Akangi Kinshasa sans oublier Junior Kalonji Oasis Maya Kitoko il faut to melaka pe no ba bengi choisi matata Akim Saloum Neymar congolais Lisa Maela, la métisse au charisme royal de Londres. Yabijou Lombeya, le patron de la ville. Binde vous soutenez Sam Kazadi. En tout cas, Tokomi na Souka ya Tonche, ya émission na Biso to Télémi. En tout cas, merci na Binonyonso, merci na Babengi. Tête de Tendai Maboko Banque, Maboko Cash. Na Pessimbote na Nicolo, Zaïn envoie ma la force tranquille. Na Pessimbote na Babengi, BM Bernadette Masengo. Alors, mon bote kaka ya Souka. Ouais, Mbote na Ndongwa Bega, l'homme des passeports rouges, le meilleur de tous les temps. Mathieu Moussanga na Sidaf, Kras Kasereka, le poison de Djobour. Nabosa Roger ML empreinte digitale, l'œil de Salvatore sur le net. Mikolo na Obenga Ebola Mweleke Belé. Donc, fan tout le monde entier. Métro effacer les tableaux yo. Na PC numéro, Bobenga bo soutenir pour tous en a besoin. Tokende liboso etalinga été zoya donc oya obimane etalinga été na éviter quoi. Merci à Roger ML, merci à Segé Mignon Magnata, je vois tout le monde batavaka na Wenge BCBG, pauvre Kibenso, Gidel, Trabendo, Mosaka, Roger Ngando, tout le monde a pesi bino mbote Sam Kazadi, chroniqueur standard na kendaka de partout pour na kopé sa bino information. P na dédié émission Oyo, na choisi Matata l'ange céleste, l'ange Oyo a contrôlé la ville, le maître de tous les maîtres. Il faut passer la statuette na bandal pour nous repérer merci choisi Matata P Naoba Bengi, Clarisse Samba, Bernie Raoso, Kaska Sereka, millionnaire, Kaska Sereka, Kas, Yakaso, Papa Kas, Kasereka, Akangi Djobu, Afridicido, le poisson de Djobour, Kaska Sereka, hein, Bernie Raos, solo là, Kaska Sereka. Et nous vivons l'époque de Kaska Sereka. Merci à Mika Badiende, merci à Nico. Hein, bonne guérison à toi, guéris vite parce qu'on a encore besoin de toi. Et Mika Badiende, Tressim Belenga pour monter Maglodi de Soukala Mignon, non. Élisée, Madiam, Magui, Masanka. Élisée, Madiam, Magui, Masanka. Merci. Et à la prochaine. La mignonne. La mignonne. Tressim Belenga bro. Tressim Belenga bro. Kata.